Mbote na balandi na biso nyonso ya Family TV News baina benga ka bana membre. Bana membre pourquoi? Parce que bandima ko s'abonner na bango na obligea bango te mais na volonté na bango baloba ete to ko s'abonner na Family TV News pona ba news kitoko, pona ba information, pona ba émission kitoko. Boye pe bolandi malamu émission na biso batela libala pe libota na yo. Na ebike bokomela nga mingi bolinga nga pe mingi parce que boza tellement ebele boyebisinga me mama tozo mona ba émission te tozo mona ba épisode te tozo mona zoloba te je suis là mais yambona loba nazo pesa ba sponsor parce que mutunyo so zana ba sponsor na ye nazo pesa président des présidents Ambrose Thomas Luyelu bakisele libinza na kati ya Ukraine na équipe na ye mobimba oya travailler na bango na fondation ate Luyelu wana zomona papa Emmanuel nazomona mwana mboka Beni Matondo nazomona équipe mobimba ya ate Luyelu wana mama Pascaline de la foi nazomona mama Nicole na kati ya Ukraine toujours vraiment na pesibino bambote ebele mama Pascaline de la foi moi c'est abato ya papa Gabi na Irlande précisément na Irlande na pesibino bambote ebele parce que boza ebele toko timbala moko na mama na likambo émission za présenter na wabino leki mama Yaya Coco tata mwasi zwanga na forme nyonso linga jika Judith Kalanga tokolobela lelo likambo etali ba papa tolobeli mingi ba mama kaka ba papa bango moko ba déclarer tolobeli lolenge nini mwasi esengeli asala pour garder libota na ye pour garder mobali na ye pour garder bolingo na ye mais tobosani ba papa lelo tosolobela ba papa muke ya mboto kota na invité na biso tolakaki bino na mama Solange ete tokolakisa bino lelingi nini mwasi esengeli atanda mbetu pona kosepelisa mobali na ye tosuki wana te to continuer na mama Solange tokoya na ye bongo to continuer épisode na mama Solange na pesi lisusu mbota mpasa mama Solange tikete nzamba lola apambola yo makasi lelo nazokota na ba papa émission na biso zali batela libala pe libota na yo tozolo bela ba papa ezana papa moko akomisa mwasi na ye infidèle akotisa infidélité na kati ya libala na ye papa wana mitunaka pourquoi mwasi nanga akoma na ba makangu libanda papa wana mitunaka pourquoi lelo mwasi nanga akoma impoli pourquoi lelo mwasi nanga akoma boy pourquoi lelo mwasi nanga yoka kate pourquoi lelo makambu ya ndenge na ndenge komela ngai papa wana mitunaka te parce que devoir eloko nyonso cause principale moko ezalaka wana peut-être yo nde obanda makambu wana lelo na Afrique bayebi kaka ke mwasi nda abotaka te est-ce que boyebi peke mobali abotaka te tokolobake na 100% 70 à 80% eza mibali babotaka te mais le col la toza en Afrique moyen to eba ke problème ozo te pas mobali ezate to ko eba siko mobali abotaka te eza cause nango eza nini e ya kape ndenge nini po eba peke mobali abotaka te okoyeba ngo ndenge nini mais soki mobali wana abali mwasi famille na ye bakoloba toujours mwasi nde abotaka te bakosala tout pe po babinga na mwasi wana na ndako libala bakocha pe mwasi mobali mwana mwasi wana mal à l'aise ya makasi po azana kimia na ndako libala te mobali po abota te zana bakoze ebele mais ye moko akomi yeba te ke ndenge nga nazo bota te boye ezana cause moko bo cause ya liboso mususu ezaka malédiction et pas ba papa au salabana ya bato ebele mabe okoli ozoye bateke na sala mabe quelque part mais ekomi kolanda yo okomi siko po bote komeli yo problème okomi siko yo okomi na ndako okomi ko ciblé kaka mwasi okomi ko chaka kaka mwasi mal à l'aise okomi ko chaka kaka mwasi mal à l'aise na famille na yo ba cheka mwasi mal à l'aise que mwasi nda botaka te pourtant yonde obotaka te cause ya mibale okozala bolimbisi pona balandi na biso sexe na yo ezali munene
nyonso ya yo ezali bien. Mais na niveau ya capacité ya ba sperme na yo eza na puissance ya kosala ke mwasi abota te. Soko bimina mwasi bobimaka normal. Donc oza normal, oza na défaut moko te. Nzoto no ya kibomali ya kimobomobali eza posé tranquille. Mais puissance ya ba sperme na yo eza moke. Eza na ba capacité ya kobotisa te. Soki yo bali mwasi okoyeba te ke problème eze pa ya mwasi et pas na yo okoprente toujours mwasi. Depuis pe banda ko kabona na basi. Est-ce que bota ba koseli yo pe na bazemi. Po le kolozaka na souci obota mwana mwasi moko bwake kolokota zemi quelque part aye kokosela yo po na nini parce que yo za na souci ya kobota mais oyebi te ke problème wana ezo te pa nanga bino ba papa to lobeli ba mama ebele mais comme pe to na bino problème mosusu puissance ya ba sperme na yo za normal mais tu as un problème de sexe niveau petit oza na difficulté ndenge to benga ngona terme ya ba mikolo ya bana nzambe ya kokomisa adoration na point o esengeli okotisi complexe na niveau ya libala na yo complexe wana eboteli yo zuwa mama na zuwa mwasi abouge te mwasi aningana te mwasi asala boye te parce que oyebi ke soki ameki kobima ameki kokende libanda nga na bongisi ye et pourtant tout batretaka yango na bakisi bozokende komela ya bapharmacie depuis otelemaki banda 23h ti 9h du matin oza ya kotelema ozo comprendre te eloko nini esalemi. Pourquoi okendaki koluka kisi moko boye po osepelisa mwasi po sala eloko moko boye oke koluka eloko moko boye libanda et pourtant tu peux utiliser bio. Tu peux utiliser bio pour na ko se traiter. Eza pena mibali oyo. O tolobela ki bazana deuxième catégorie. To classer bango na deuxième catégorie. Oyo nzoto neza normal mais puissance ya basperme neza moke bako traiter yango pe. Bateta kango toujours na bio. Na biloko ya kolia. Il y a aussi de bandes. Il y a de bandes. Kaka ba bandes auto utilisa kame. Ce sont des bandes basali yango na base ya banzete. Des bandes là. Ce qui peut mobile azana ba problème wana, il peut porter ça. Et ça peine biloko ya kolia, mobile azana problème. Il y a pas niveau wana koki kolia po sungama, po abattre la libala na ye, po abattre la libota na ye, po abattre la mwasi na ye, po abattre la pe famille na ye. Mais yo okoma kate parce que okoma complexé. Ocha mwasi mal à l'aise na lifo moko ko sakanate. Mais oui, bité que problème est pas nanga. Et ça peine à mobile oyo. Même na niveau ya nzoto na yaki bo mobile, eza moke mais aza peine à difficulté même. Ya ko réagir ndenge mibali ba réagiraka. Eza malade. Mais et comme ça yo complexé. Et comme ça yo complexé. Ocha mwasi na ndako omiebi ki ozaka na défaut wana mais yo moko ozocha pe mwasi wana mal à l'aise wana eza par rapport ya complexe oza nango par rapport ya eloko oyo oza nango mwasi wana aza na kimia te eza na prophète moko na kati ya Bible alobaki ezali na biloko mibale Zambe na lola salaki matin na biso topesa kango mingi pona bandeko babali
bandeko baza ba fiancé bandeko oyo bazo sepela lobi lobi bakende na libala ezate ke yo mwana muke oyoki mateya na biso saleli no nous sommes des chrétiens toza na bilembo. C'est pour cela que les termes na biso ezaka toujours ba terme moko ya respect parce que nde tolobaka boye toyebaka banani balandaka biso te. Wana nazopesa mbote na papa Marcos na France molandi na ngai ya solo solo. Merci beaucoup papa Marcos pour la contribution na yo et pour na ba encouragement na yo na nyonso tosala ka tikete nzamba lola apambala yo makasi. Eloko nini okoki kosala po olite ocha libala na yo en jeté ocha libota na yo en jeté nyonso zo sala ocha ngo en jeté yo papa ya malonga yo jeune garçon ya malonga okoki kosala nini po o protéger libota na yo eloko nini okoki kosala ezana misala ebele okoki kosala pour protéger yango na place okende kosomba bakisi na pharmacie ezana mama pazo landanga ozana papa zana difficulté ona uti koloba mobali ali akanga ingaité c'est très mauvais pour la santé d'un homme ata sepela nango mais ezamabe tozana babio tozana dongo dongo babenga ngo na français gombo tozana ngo wana eza moins cher eloko nyoso papa akoki kolia je crois que dongo dongo koki kozanga pembeni te tozali na makasa ya aloe vera mbala esima tokolakisa bino lolenge nini bokoki kosalela yango mpona kobikisa ba papa eza pe na papa zolandanga na minute aza na problème wana na minute aza na difficulté wana mais azoyeba te asala nini bakisa pharmacie oyo ye amela na place ebikisa ye au contraire ekdindisa ye lisusu na libulu na niveau moko akosakana te ekotisa ye na libulu na niveau moko akosakana te toza na makasa ya aloe vera okosalela makasa ya aloe vera ndenge nini po ebikisa yo par rapport ya bapoint onga na lobi nakoya na makasa ya aloe vera na olakisa napesi bonjour na papa Bonaventure Misoki bonjour na yo papa na ngati kete nzamba lola pambola yo parmi ba papa balanda ngai basotena ngai azali pe merci beaucoup papa lelo na koloba mingi te na ba point onga na tangi komela ngai toujours na sena biso wana numéro na biso ezala wana numéro oyo suki na 56 na suka komana numéro wana ke ngai naza na difficulté bon tant mususu eloko mususu okoka ko exposer yango en public te komela nga na privé ke tala difficulté nga naza nango oza papa olandinga oza na capacité ya kosepelisa mwasi na ote nga naza nganga te nga nde naza boye ngai naza munganga te nasalela ape bukoko te mais tozaka na banseignement tozaka pe na ba conférence tokotaka oyo kaka bamindele bapesaka biso comment nous pouvons garder notre corps avec babiloko na biso toliaka babio et comment nous pouvons traiter zoto na biso na babio et tango yo zui enseignement wana olobi na ko garder yango te na komema yango na en public pour aider pe bandeko. Tu n'as qu'à appeler okokipe komela biso on est là toko sungayo place to monike a o eza na capacité na biso te toko yebisa yo ndeko kutana na mosai na nzambe place oza mosai na nzambe azali so mosai na nzambe azate toko pesa yo numéro ba sai na nzambe ba place o to sambela ka toko yebisa yo ndeko biso to sambela ka place boy kutana na mosai na nzambe asambelela yo peut-être wana comme problème moko ba saleli yo po fanda na mwasi te peut-être eza problème moko ba tcheli yo po o vivre na mwasité mbala ya sima tokolobela salité ya mibali lelo tolobeli problème ya mibali o bakanisaka ke ka bango babotaka basi babotaka te menga na lobisi 100%
70 à 80% ya mibali babotaka te. Mais comme toza ba bantu bango bayebi yango te, faute wana bakweseli yango basi. Faute wana bakweseli yango bana basi. Et le quoi toza ba africain moye mwasi aganga ezate eyebani kaka ke mwasi nda abotaka te mais mobali abotaka te. Na lobby mobali abotaka te à cause de la zone sexe na eza normal. Mais tête capacité ya ba sperme na eza moké et permettre ya botate ozolandanga oza partout. Ce qui point on a lobby eza yango oko manifester yango na bolingo no lobby undeko likambo lobby eza bongo. Mosusu pe okomona nzoto na ye eza moké mais abotisaka. Pona nini? Parce que puissance ya ba sperme na eza makasi. Mais tu peux faire ça que au revenir comme na puissance makasi na ba bio naturel. Biomateriel ezaka ba biloko toliaka chaque jour. Eza partout na mboka nyonso yoza, eza na village, eza na France, eza na Belgique, eza na Ukraine, eza partout. Eza sika nyonso ba bio naturel. Ba biloko to komisa ba supermarché yango détruire banzoto na biso. Yango détruire banzoto na biso. Lelo mwasi na yo a commis une infidélité impossible. Bino pe basi ya mabala. Lelo na 100% tokolo ba ke 95% ya basi ya mabala ba komi ben fidèle. Pona nini? Soko zolanda émission nango za mwasi libala manifester signe na kokomelanga. Ke na lingi na sauver libala nanga na émission batela libala pe libota na yo. Na lingi na salela mbala nanga boye po mobala nanga na bika. Ko salela eza kaka okela supermarché na place osomba shawama okosomba dongo dongo. Na place osomba shawama okosomba pundu. Na place osomba shawama okosomba citron. Na place osomba shawama okosomba boye yo moko na mbongo na yo. Bakoyeb sote ki okotanda kwa nganga balanzi na biso. Soko lingaka jika partager, aimer, liker, commenter l'émission na biso. Na komi na suka mbala sima toko continuer nango toujours na émission na biso batela libala. Yo landi émission ya lelo, yo mwana mobali. Na ba point on atangi, on se senti que vous intéressé, contacter biso. Soit comme la biso, toza wana pona ko répondre na mituna na biso. Na mituna na bino tikete nzamba lola pambola bino na lingi bino mingi. Abonnez-vous massivement na famille ya TV News. Na pesu merci na cameraman ona kenda kane bisika nso na benga kili su cameraman te akomande kwa koma leki na ngai 15 azaki na sima bilili pona kolakisa mate ya kitoko na bandako na bino pona kolakisa te na ba téléphone parce que les émissions zo leka na internet. Mais tout ça toujours na respect et ki bomwa na nzambe. Ezate ke lekwa na zo leka na internet na se comporter non. Naza na référence nanga. Naza na identité nanga. Papa Yolandi toko telibino toko suka awati mbala esima toko za invité toko kota na mozindo invité wana ezala mwasi ezala mobali toko yambaye toko kota na mozindo pona ko expliquer qu'est-ce qui se passe na point ya boy loko nini komaka toko sala wana elongo na bino lelo na no sebino. D'ici lundi, on sera ensemble avec vous. Tikanzamba lola pambola bino. Abonnez-vous massivement à la famille TV et partagez, aimez. Ngana bino tukutani mbala sima. Ce qui est soazongité. Bisous.